Bonjour, bonsoir, balandinyo, soit des shows d'Enar TV, tu es libino basangwamboka. Na Kinshasa, ezaya kupela, ezaya kuinda. Problème ezali awa kaka nengo zomona na chelio ba image wana. Kaka nengo moni na che wana. Bazo tumba ba photo, topé ba panneau. Il y a un président de la République en exercice. Et sali bien te, sali soni. Face au monde, RDC azali sous na dignité te, oyo RDC azala ki na une époque ya Zaïre. Et là on y tuenga to lo bawana. Tout le monde a mandat nyonso soki sili histoire ya pouvoir wana pe il faut sila. Soki mandé sili histoire to pe combat président wana il faut la classer enterrer to kene na histoire ya sika. Mais en RDC ce n'est pas le cas. Et ça la bien te ça la soni makasi. To lingi to yeba na RDC qui dirige. Nani azotambwisa RDC? C'est ça la question. Or, et que ça la passe pourquoi coalition topé ba accord au FCC na cash ba signaki et comme ma RDC na KO. KO wana et ko tomber sur la population. Voilà nous on est là. To mona na nous te pays moko be président asili mandat nae mais atikali toujours ko diriger mboka. Atikali toujours coordonner sur les pays non to mona te. To mona ki na Afrique du Sud tabombeki pouvoir ici là ki atikaki. To mona ki Zuma landaki akokaki pété a démissionnaki. To moni atapa ba mindele François Hollande asilisaki mandat atiki Macron azotambusa mboka. Même na Amérique, Obama asilisaki atiki Donald Trump azotambusa mboka. To monaki te Obama aye ko influencer na pouvoir ya Donald Trump. To monite que François Hollande aye ko influencer na pouvoir ya Macron. Également to monite na Afrique du Sud tabombe ki to pena ni Zuma a influencer na pouvoir ya président Oyaza Siko non. Mais pourquoi chez nous en RDC, président Oyasilisi mandat a influencé na pouvoir, il y a président Oyaza en exercice. C'est ça notre inquiétude. Et ça la bien yoka. Coalition ya FCC cash, eza coalition o basali et ko aboutir na elo côté. Basala ka jamais li kopana ndoki. Jamais boki ko sangisa fumbu na pondu bolambi nzungu moko po bozela bolia eloko nini. Libala oyo papa na maman basali bana balingi yango te ko marché te. C'est ça le problème. Tant ozomona ba image wana na chelibino soko tali ndeko mobali moko azawana alati drapeau. Drapeau wana na nzoto na eka ndenge ozomona wana. Drapeau wana eza PPRD. PPRD reflète Joseph Kabila automatiquement. Or que gouvernement to pe pouvoir oyo ya Joseph Kabila to uti ko pesa bango sanction na ba élection. To sanctionner bango à 100%. Peuple a rejeté qui bango à 100%. Mais biso moko to pesi bango ba beki. Biso moko to zongisi bango lisusu na mboka po baya ko régner, baya ko souffrir population. Et ça li bien te mais loro ni nezo kamisa biso. Comment expliquer d'un côté bazo tumba ba photo ya Joseph Kabila pe bazo déchirer ngo nyonso bazo longola ngo na ba panneau. De l'autre côté également bazo tumba ba photo ya président de la République en exercice. C'est ça la question. Un président de la République en exercice ba tumba ba photo na ba pasola bazoko kata ba photo na nyonso na ba panneau toza wapi qui dirige la RDC. Or ekozala passe mingi tozala na deux présidents parallèles au pays mutuna mtazo pesa mibeko na ndenge na Joseph Kabila zo coordonné à gauche et Félix Tshisekedi ordonne à droite. C'est confusion, et ça la confusion totale, c'est une confusion totale. Or que tout le monde qui n'est époque à Joseph Kabila qui n'a respect total face à la nation. Mais pourquoi pas respect wana ezongapé na monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo? Mais oui, na époque à Joseph Kabila, mutu moko ta zalaki na makoki ya okende ko bebisa ba photo na ye tango zalaki en exercice. Cela n'était pas la dictature, mais c'était le respect au chef de l'État. C'est ça. Mais pourquoi pas le même respect et à la rendu ou donné à M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à son tour? Pourquoi pas bati kapé Félix Asala calmement ndenge Joseph Kabila Salaki? Et comme ici, ça montre que jusque là, ndeko na biso Félix a vraiment la liberté totale te ya kosala la pouvoir na ye. Notre président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a un pouvoir limité. Moi, je vais dire ça. Toloba au centre, tozala ni pour ni contre. Biso tozawa na yoka. Biso tout tozana besoin Félix akende liboso.
Mais pour Félix akende liboso biso esengeli tocha ye maboko. Mais on peut ça passe les mêmes Congolais au baboya qui Joseph Kabila lobby, les mêmes Congolais au baké derrière Joseph Kabila. Et moi je vais confirmer pour dire que Joseph Kabila za Rwandais. Non, et ça faux. Fausse information où il y a que Joseph Kabila za Rwandais. Non, Joseph Kabila n'est pas Rwandais. Parce que ce qui Joseph Kabila zala qui Rwandais, n'a limité que les Congolais ne s'aligner derrière Joseph Kabila. Non. Cela prouve que Joseph Kabila n'est pas Rwandais. Et cela qui juste façon de parler, c'était juste la politique pour Bazala qui n'a pas ça pouvoir. Tout le bangondengo wana, tout ça clair. Parce que si réellement Moutou Oto sanctionne qui complètement, il y a un gouvernement na Mobimba. Mais les lobbies sont tout ok qu'on s'aligne derrière Joseph Kabila. Non, Joseph Kabila n'est pas un Rwandais. Joseph Kabila c'est un Congolais original. C'est un Congolais original, Joseph Kabila. C'est-à-dire, biloko nyonso basala ki wana ezalaki ba diplomatie, ezalaki politique, juste pour chercher à gagner le pouvoir, mais par après ce n'était pas information vraie. Parce que le lot moi, PPRD, bolobaki PPRD dirigé par Joseph Kabila rwandais. Mais les lots, tous les Congolais sont alignés derrière Joseph Kabila. Et moi, je vais vous confirmer que Joseph Kabila n'est pas un Rwandais. Joseph Kabila, c'est un Congolais d'origine. Nous, on est là. Mais ce qui passe pour Nanini, à l'époque de Joseph Kabila, il a bien dirigé le pays sans que la menace soit là. Mais pourquoi pas Batika Félix Tshisekedi a dirigé Mboka sans menace? Et ça, l'hypropreté, un président en exercice, Batumba Kaba drapeau, en fait, Batumba, voire même drapeau y a parti. Et ça là qui brûlait, na bande comme sous, Batumbi, drapeau y a parti, Batumbi, panneau, ou eza na ba photo, et ça li bien, ça passe. Tout le monde qui na parlement, bazo beta na makofi na laksa ibino bilili. Toloba ki boye bandi na parlement, bazo bunda na parlement, et kiti na population, ti e kozwa mboka mumba passe na ngwe kozala biso ba peuple. Et ça li ma passe na soni. Mboka nini o ezangi ba dirigeant. Parce que na minute au RDC za loko la dirigeant, za teza loko to na présidenté, pouvoir réseau flotter. Voilà. Toza na deux personnes au baza coordonné sur la République. Joseph Kabila à droite, Félix à gauche, ou Félix à droite, Joseph Kabila à gauche. C'est comme ça. C'est difficile. Et ça, il m'a pas sina soni. Problème est le Kanambo Kangouana. Bazo tumba ba photo et à président de la République en exercice. Et ça, il soni face au monde. Et Zalakate. Topé sa président n'a au respect, quels que soient les cas ou conditions. C'est lui qui dirige la RDC. Topé sa mabo quoi kende liboso et que ça la bien. Le lot dimanche, 19h, tu as une émission comme d'habitude sur Desho Denar TV. Zala branché à 19h, juste tu bandi émission. Et Zala qui a bien humble serviteur, l'homme de bonne foi. Merci.